En mode rétrospective, magazine Nabino, Solola Plus et Bandi et Sengel Boyebake, semaine qui marqué na belema ya kitoko ya ndenge na ndenge sélection et Salamé Libino na fiston Pérou. En marge, il y a 37e édition, il y a conférence, il y a chef d'État, il y a gouvernement, il y a pays membre de l'Union africaine, tenu na Addis Abeba na Éthiopie, l'Obieleki, chef de l'État, il y a République démocratique du Congo, son excellence Félix Antoine Tshisekedi Tshilombo, a profité qui n'a occasion pour démontrer une fois de plus implication, il y a Rwanda, na insécurité, pillage, il y a richesse, na Est, il y a République démocratique du Congo. Et Sengeli Boyebake Mou Kwantombolo, Fachi Beton, Félix Antoine Tshisekedi Tshilombo a salaki yango au cours et intervention na ye lors ya ba travaux huis clos ya mini sommet sur situation sécuritaire na Est ya République démocratique du Congo ouvert vendredi 16 février 2024 et Sengeli Boyebake mini sommet oyo ezalaki ko viser 4 objectifs principaux à savoir retour ya dialogue constructif et réconciliation entre République démocratique du Congo et Rwanda, cessation immédiate ya ba hostilité, retrait immédiat ya ba M23 na ba zone occupée et lancement ya processus ya cantonnement ya ba rebelle M23 ainsi que mise en œuvre ya PDD RCS. Yo tolingi tomona ba motard na centre ville té motard auto kuta na centre ville to kuboto la moto pe to kangiye to tindi esika asengela zala pona ngonga mulai. Commando de la police ya ville province ya Kinshasa, le général Blaise Kilimbalimba zali plus que déterminé pour nous faire respecter ordre ya vice-premier ministre, ministre de l'Intérieur, sécurité, décentralisation, paix, affaires coutumières, maître Peter Kazadi Kankonde par rapport à la mesure interdisant circulation ya ba moto na commune ya Gombe Lobieleki ye moko azalaki sur terrain et longo na belema na ye esika wapi bakanga ki déjà mupiku ya ba moto pe quelques personnes oyo ba respectaki mibe côté et sengeli boye ba ke déjà au moins 160 motos et kangami ndenge ye moko a confirmé awa nyonso ezali théâtre te mboka na biso pe sengeli ezala exemple ata na likambo moko epekisami na moto ko circuler na kati ya commune ya Gombe ba limite ezali yo moko kumba moto na yo tala ba limite suka na limite soko koti na Gombe ndenge balobi bako saisir moto na yo ndenge omoni eza saisi wana eza déjà plus à 60 moto banda tongo et toza ko bakisa ba mesure pour renforcer yango po ete lobby ata 1000 tokokanga parce que toko déployer beaucoup de policiers pour ça toko déployer beaucoup de motos pour kolanda ba moto mususu na yo population oyo zo mata moto keba parce que matraque ezali matraque eza matériel ya police bako chikote o matraque ozui matraque et na yo mutomati moto na yo moto zo kumba moto okozwa matraque zwa taxi kota Gombe zwa moto kende malweka kende kote mususu na base toyokani bien wana pardon ezali te parce que ndenge tozoloba awa mutu nosanza eza ECT epekisami makasi ntango basaisir moto na yo esili okozwa ngo lisusu te bamoto ekokangama ezali bamoto nyonso kolongola kaka oyo ezali mpona kocharge na livraison ya biloko ya kolia e barestaurant wana eyebani esi ekomisa bakombo nango na hotel soki oza na kategorie wana te ozali na moto comme moyen de transport
suka na yango na limite ya kokota Gombe. Tango ekomi Gombe kota taxi okoti na ngoko na base toyoka. Général Blaise Kilimbalimba abakisaki boye po na kotalisake ezala ba moto personnel place na yango ezali na commune ya Gombe te. Même personnel, vous êtes en moto personnel, allez au travail dans votre bureau de Kingasani ou de Malouette. Si votre bureau se trouve en ville, changez de moto à partir de la limite. Vous entrez en Mercedes, en Jeep, en voiture de luxe dans la commune de la Gombe. Pour un rappel, vice-premier ministre intérieur, sécurité, décentralisation, paix, affaires coutumières, a joué ba mesure Oyo après batak semaine eleki contre l'institution diplomatique accréditée dans la République démocratique du Congo. Dossier à suivre. Je suis un panafricaniste convaincu. Modèle pour le continent africain, Mobimba, son excellence Félix Antoine Tshisekedi Tshilombo, Fachi Beton Mou Kwantombolo d'Afrique, Azali ko continuer ko tika ba empreinte na ye partout, bisika azali koleka pour na ko défendre na numboka na ye République démocratique du Congo pe ko talisake ennemi ya Afrique ezali africain yemoko. Parce qu'en ce moment, par exemple, où nous parlons de ce sujet très important, hyper important, la conservation de notre biodiversité, de nos forêts, il se passe actuellement dans le parc de Virunga une des réserves naturelles les plus importantes au monde en forêt et en biodiversité, un activisme armé qui met à mal cet écosystème, qui le détruit. Et cela n'a pas été décidé à Washington, à Paris, à Bruxelles ou à Londres. Ça a été décidé en Afrique, et plus précisément à Kigali. C'est l'œuvre d'un frère africain. C'est pour vous dire que nous devons bannir l'hypocrisie qui est entre nous. Nous devons bannir des fléaux tels que le tribalisme, la haine de l'autre. Et c'est là, je crois, que nous pourrions parler d'abattre nos barrières, d'effacer les tarifs douaniers, etc. Tout simplement parce que, malgré nos engagements, rappelez-vous, à l'Union africaine, l'horizon 2020 était l'objectif pour faire taire les armes en Afrique. C'est devenu une chimère. Et nous ne nous en offusquons pas. Nous ne condamnons pas. Et tant que ce sera comme ça, il faudra oublier toutes les bonnes initiatives telles que celles préconisées par le président Ruto. Nous devons avoir le courage de nous regarder entre Africains, les yeux dans les yeux. Et nous dire que on ne peut pas s'appeler frère et se poignarder dans le dos en même temps. Droit dans les yeux, Fachi Beton a betakabango ba vérité, surtout na Oyetali, intégrité territoriale Yambo Kanaye. À ce à quoi nous assistons aujourd'hui, à l'est de la République démocratique du Congo par exemple, des voisins qui viennent semer la pagaille, la mort, la désolation, uniquement dans le but de s'enrichir, de piller les ressources.
le jour où nous mettrons fin à ce genre de comportement, alors oui, là nous aurons compris. Tala! Président Yaboye Bazui Wapi Wumela Fachi Beton Moukontombolo d'Afrique. Parce que je suis désolé, en tant que président de la République démocratique du Congo et face à ce genre de choses, je ne suis pas tenté de construire des ponts, mais plutôt des murs pour sécuriser ma population. Batu balekaki na bavant midi na boulevard Lumumba na commune ya Limete ba monaki makambo ya somo. Tozali awa précisément na 11e rue et sika wapi accident de circulation oyo et salami. Selon information tozu sur place, papa oyo abandaki kokatisa na niveau ya 9e rue, mbala moko camion remorque moko eye et touti papa koi simana ya ngonde jeep moko yeki lisusu e mateliye et bendi papa kobanda 9e rue ti kokoma na 11e rue. Imaginez, papa a koufi sur les champs. Sur place communication et salamaki boye. Donc, akataki na ngambo kutapiswa kitokea kwa melati. Après nana na ba 5h30 wana babel biso batuti papa Simon. Donc eba tuti papa Simon biso bimo donc mena kijipe le toja pacha 9e ri jipe so bende na sia mutuka biso fait stop to bimi bo. Donc tout le monde dit qu'il y a des gens qui ne sont pas malheureusement papa Simon c'est là qu'on a 9e famille ne se poser bango na musique roki parce que depuis 9h 5h30 qui bango tu mets dans la qui nous donc je le vois sur la moitié bayo kolongola tu dois la boete déjà ça bayo kolongola kwa na balabala boete vraiment nous tu pendant que le banya mama mtu akupatie le taso boto ile sai sasa wa mitai là il to bote so banga mo tsa ba tena fambo ba yelo na bango boete boete la vie hata kwa lo le ko ya ko beba hata ko mate hata sécurité hata bandani ya ba ba bo kelao ai tu ba ana moto ba la ba tu hata kwa lo la il faut ça bien. Ah oui, et ça n'est pas si comment on papa Simon atiki mokili na ba condition oyo kasi ya pasi lisusu ezali ke lenteur ya intervention ya ba service ya secours mutu akufi batiki ye wana plus de 4 heures du temps ata secouriste mokote akomi ni belément ya la police. Et la kanini Commissaire divisionnaire adjoint à la police nationale congolaise en charge de la ville province de Kinshasa, le général Blaise Kilimba Limba a procédé qui week-end et la présentation ya 4e lot ya bakuluna opérant na ville province de Kinshasa oyo bakoyaki na maboko ya belément ya la police. Tangu azwaki maloba très déterminé, le général Blaise Kilimba Limba azalaki na bamo juste bango wana pona kolakisa ke dipiron eza eloko moko erba chuba kawana et il faut etambola na nzoto etamboli ekeiti ekuti malade pa ebikisi yango bango nyonso baza identifié chaque jour police ekokanga bango chaque jour toko déférer bango et oyo bokomona ke bakei esika besengeli bakende donc na ba prison c'est pour être condamné pour na kozonga liso oh nyonso tozokanga mutu azofuta amande awazate pas d'amende bango wana bazala ba million bazala libanda wana mutu moko te akofuta amande awa nyonso kangi justice condamné prison après un certain temps bokomona bango te baza sous dipiron commandant district esengeli basanga ka musala na bango ya kozala responsable pe ko étudier situation sécuritaire mokolo na mokolo ezana dimanche te kozala l'écoute ya population ko répondre promptement et sika akokite
abengi ngai na échelon supérieur. Il s'est connoté que le phénomène Kuluna Oyo ezali de retour en force dans plusieurs quartiers pe commune ya ville ya Kinshasa, surtout na ba commune lokola Makala, Lemba, Kisenso, Ngaba et Sikawapi. Ba affrontement ezali courant entre ba ekiri ya ba quartier topé ya ba commune voisine. Kuluna eza phénomène baza ebele. Mais c'est ainsi qu'on ne peut pas les toko kanga bango na mokolo moko te. To sali programmation pour na kanga quartier par quartier. Makala, Bumbu, Ngiringiri, Selembao, Masina, Kimbansek, Sele, Ngaliema, partout, Sangamamba, Kisenso, na esika na tangite, o nyonso bango wana. Mais tala ba taille na bango. Tala ba tupe ba kinwa bozo banga. Tala tumwa ba peti yango. Bango wana de Kuluna. Oh chaque jour tala nzoto ya oyo. Tala zoto. Mais bango bo kriaka bango wana. Montrez-moi ces gens-là. Ah oui, Boende Zalaka, général Blaise Kilimbalimba, Kolemba Bangote Papa, car la force reste à la loi. Que yo! Très important pour la population de la ville de Kinshasa. Nuisance sonore ezali véritable fait de société où ezali ko refaire surface na Kinshasa. Namoi comme Nabutu, ba bistro, bisika batekaka musique, ba église, ba matanga, mutu na mutu azali kosala show na ye na ville province ya Kinshasa, et c'est là malgré décision du gouvernement oyo ezali kopekisa batapage nocturne pe diurne pour na commettre fin na situation oyo de colonel Lili abimaki na silence na ye pour na kotalisa boye. C'est de la part, il y a commandant unité spécialisée de protection de l'enfant et de lutte contre toute forme de violence basée sur le genre. Vous qui avez des mégaphones, de baffles mis dans de ronds-points, dans de milieux où ça met tout le monde mal à l'aise, prenez soin de faire disparaître parce que sur terrain, dès que la police sera là, il va procéder. Alors, ne pensez pas que on va vous saisir l'objet aujourd'hui et vous allez venir reprendre ça demain. Non. Si on saisit ça aujourd'hui, c'est après un mois qu'on va analyser votre situation. Yo muto yo kakate, yo muto yo mesani kocha mutu makase. Tango komona la police iboso na ko kama to lo bakena yo kakite. Parce que ezali kambo ya sikate, to su to lo bango, to lo bakango pe toza ko continuer ko loba. Bana na biso bana besoin ya kimia, bana na biso bazan na besoin ya kozwa makambo ya malamu kokotela mutu liwe kokotela ba bêtise. Lelo to komo le kabo libanda muzindo pemene pene zamba na likati rouge babilo kwa la nyoso to on apprend rien aux enfants. Par contre ba bêtise ezoko to mitu abana et ko le kala na ba internet même chose on le ka partout bana bazan la place ba kozwa makambo te notion ya civisme ezali susute. Alors, yo muto ko kangama mutaliboso ndo ko yeba kofungola nzela ya baningo bakoya sima. Na ba parents oyo ba mesana kotinda bana na bango na balabala na butu, colonel Lilipe abakisaki boye. Vous qui avez l'habitude d'envoyer vos enfants âgés de 12 ans, 13 ans, 10 ans pendant la nuit, il y a des femmes dangereuses aujourd'hui, les femmes Otobenga Kabasi Ndumba, qui se sont installées partout dans les milieux où ils allaient, voitures, Koufa, garage, banini. Ces femmes-là sont en train de proposer la sexualité à vos enfants. Les enfants font des va-et-vient parce que ma maman n'a pas besoin d'apprendre bango, makambo ezali à mabe. Je vous dis toujours à ce qui concerne la sexualité, il n'y a pas de tabou. On doit expliquer à nos enfants tout pour comprendre, surtout pour pas quoi ma bête. On a enregistré beaucoup de cas. Oh, moi, la batinda qui a son balipa, a 1000 francs à lipa, à qui vous payez ça, moi, si Ndumba, parce que moi, c'est Ndumba la qui est à la qui c'est ma camounine au basalaka. Ah oui, et c'est ngeli boye bake, ba contrevenant, ba ko s'exposer na ba sanction, pe ba mesure oyo ba kondi ba kocha, et c'est ngeli pe ba ye bake, ba ko futi sa bango, ba amende. O azana mato ya koyoka ayoka. Oui, bien.
Donc nous devons faire aussi cet effort. Président de la République, chef de l'État, son Excellence Félix Antoine Tshisekedi Tshilombo Fachi Beton a s'exprimé qui lobby et l'équipe, plus précisément Mokolo ya jeudi 22 février, liboso ya Bapanzi Sango en briefing presse répondant à ma question, il y a peuple congolais lié à la situation sécuritaire et politique de l'heure. D'abord, je voudrais attirer votre attention sur le fait que les gens ont retenu escarmouche parce que c'était peut-être un mot sorcier. Mais il ne faut pas oublier le contexte dans lequel il y aurait réaction à cette escarmouche. Donc il faut d'abord commencer par avoir les deux chambres. On fait la guerre selon la Constitution. On la déclare que lorsqu'on a réuni les deux chambres et reçu le mandat de ces deux chambres. Et puis, le contexte dans lequel nous sommes aujourd'hui, je peux vous le dire, je suis un observateur privilégié de ce qui se passe, ne me permet pas de mettre en pratique ce que j'avais dit. Pas parce que je ne peux pas ou ne veux pas, mais parce que tout simplement, il y a suffisamment d'initiatives qui font que observer la paix est une attitude beaucoup plus sage que de se mettre en posture de guerre. Il y a par exemple l'initiative du président Joao Lourenço. Je vous dis que le mardi prochain, je serai le premier à lui rendre visite avant qu'il ne reçoive le président rwandais. Il y a l'initiative du président de la communauté économique d'Afrique de l'Est, pas économique, le président Salva Kiir, qui a la présidence en exercice pour le moment de notre organisation régionale, qui va venir à Kinshasa et après aller aussi à Kigali, Bujumbura, etc. Donc, il y a l'initiative américaine. C'est pour ça que j'ai insisté au début pour dire il ne faut pas vilipender forcément les États pensant qu'ils ont pris fait et cause. Il faut faire très attention. Ce n'est pas toujours visible, les efforts comme ceux-là, mais ils sont d'une certaine efficacité. Et ici, ma priorité à moi, comme je l'ai dit, c'est la paix. Je la veux. Na même occasion, Mokondi Mboka a condamné fermement l'attitude de l'Union européenne où il a signé accord na reseller Rwanda ya Paul Kagame pour na Oyetali exploitation ya minéraux et les multinationales auxquelles vous faites allusion, parce que moi je pense plutôt que ce sont des multinationales et non des États qui sont derrière ça. Nous ne savons pas les identifier, mais à travers les pays que nous contactons, parce que nous savons plus ou moins où logent ces multinationales, nous essayons de faire passer le message pour dire venez discuter avec le propriétaire et non pas avec le voleur, le receleur. Parce que d'ailleurs c'est condamnable. Hein, et d'ailleurs vous lui avez quand vous achetez, je lui ai dit ça c'est un receleur. Quand vous achetez le produit du recel, vous êtes vous-même coupable de vol. Vous êtes assimilé aux voleurs. Donc l'Union européenne, j'espère qu'elle ne va pas jouer ce jeu-là. Et l'Union européenne, ce sont des hauts fonctionnaires. Les États, et je peux vous rassurer, j'ai reçu déjà de la part de certains ambassadeurs de l'Union européenne ici des messages rassurants pour dire nous avons tenté de tout faire pour empêcher cette signature. Et nos pays ne sont pas d'accord avec ce qui s'est passé. Et quant à nous, République démocratique du Congo, nous n'allons pas nous arrêter là. Nous allons user de toutes les voies diplomatiques et y compris judiciaires pour empêcher, faire annuler ce MOU qui a été signé. C'est peut-être un MOU, me dira-t-on, mais c'est déjà un très mauvais début qui indique que l'Union européenne est très mal engagée parce que c'est comme si elle nous faisait la guerre par procuration. Et ce genre d'encouragement, moi j'appelle ça encouragement donné aux voleurs, c'est un encouragement qui est très dangereux pour la paix dans la région. Ça ne devrait pas se passer comme ça. Na sujet insécurité au ezali na partie est ya mboka Fachi Beton a persistaki pe a signaki ke a kodiscutaka jamais na ba M23 qui justifie le fait que je ne veux pas de négociation avec cette coquille vide qu'on appelle le M23.
Et d'ailleurs, j'en veux pour preuve le cas de l'Angola. Poser la question au président angolais, qui m'avait aussi demandé cette autorisation d'entrer en contact avec le M23 parce qu'il savait que moi, je ne voulais pas discuter avec eux. Je lui ai dit, président, faites-le, mais vous me donnerez raison, vous verrez très vite que ces gens sont des pantins du Rwanda. Ils ne continueront pas ces discussions parce qu'ils savent que vous allez découvrir que derrière ça, ce sont des Rwandais qu'il y a. Pas beaucoup. J'ai vu quelques Congolais irresponsables qui ont osé dire oui, mais on a vu le M23, il n'y a que des Congolais là-dedans. Tant pis pour eux, l'histoire les jugera un jour. Mais je peux vous certifier que le M23 n'est pas congolais. Mais voilà pourquoi d'ailleurs ils refusent d'aller en cantonnement. Parce qu'ils savent que quand ils seront cantonnés, nous allons demander l'identification de tous ces gens. Tout à fait. Ces soi-disant combattants. Et nous découvrirons que ce sont des Rwandais et non des Congolais. On prend quelques aventuriers, on les place devant et on fait croire que c'est une revendication congolaise. Alors que nous sommes un pays démocratique, nous venons de sortir d'élections démocratiques comme il n'y en a jamais eu dans ce pays. Pas de coup de feu, pas de coupure d'Internet, pas d'exclusion de candidats qui qu'ils soient. On est allé à des élections transparentes avec la participation ou l'observation de toutes sortes d'organisations internationales. Il n'y a pas mieux. Il n'y a pas mieux. Alors s'ils avaient des revendications à faire, c'est... Mokondi Mboka a touché également aux questions relatives à la formation du prochain gouvernement et Sika Wapi a talisaki ke azali koze la compte rendu informateur week-end oyo soki bayeli yango lundi kakabu a nommé Premier ministre. Dossier à suivre. Il n'y a pas mieux. Alors s'ils avaient des revendications à faire... Excès de vitesse n'est allé à la base de l'accident de circulation Oyo Tozali Awa sur boulevard Lumumba na quartier Badara na commune Yentele. Ndenge kaka bozali komona batu batondi boye baye kotala makambu ya somo e salami awa mutuka Oyo e baluki ndenge kaka bozali komona boye e panzani selon information tozui sur place. Et salaki batono ebele par là tokoki ko comprendre que abandaki koyana kisela na ndenge ya kosakana te soki pe amonaki nini mutuka ebandi kobaluka ti ememi bango nyonso na liwa ata mutu moko azalaki na kati abiki te bola na neti kaka bozalaki. Komi mitrai awa toza na Kisasa na Badara mutuka yango moko ebaluki bato bakendaki zina bango ambiance na komela soki bakendaki kosala vi na bango kotia kinkoli yango mutuka oyo ekomi mitrai boye bango nyonso tu bakufi bapanzani michopo ebimi accident moko mortel bomi batu nyonso sur place vitesse tende komalembe mutuka ezali machine qui dit machine dit problème dit imperfection tala sikoyo botiki ba famille na pasi yaka nini sala vi na bango kotia kinkoli yango mutuka oyo ekomi mitrai boye bango nyonso tu bakufi bapanzani michopo ebimi
mwana mwasi oyo bozali komona bakangi ye boye azali mwasi ya criminel moko aoperaka awa tozali bongo na province ya Congo Central. Belemo ya la police territoriale ya Mbanza-Ngungu bakangi mutuka oyo bozali komona yango nde mutuka oyo basalelaka ba opération bango babotolaka batu ba moto soki bozali aventure babomio soki pe babokaka bango wapi bakozwa moto na yo badepiese yango ndambu bakotisi yango na basaki soki pe bakenda komontele yango wapi toyebi te. Kasi mobali tangu bayaki kokanga ye akimi asundoli manzele yoka komando ya la police ndenga pesi ba explication. Bakangi mutuko na péage. Mais loko bazaki imprudent chauffeur wana akimi bango. Mutaka kuma mutuko akimi. Siko bozomona biloko ni ezana kati ya mutuko. Kaka ndenge na zwaka information nde ba informakinga nde biloko ezana kati ya mutuka oyo. Total biso banso na bino na ngai. Voilà. Autre chose. Après que nous avons tout kawana na sengi mandat perquisition et pas procureur na perquisitionner ndako ya fanfa. Komoni? Ba moto nyonso ba yiba. Oya moto mususu, oya moto mususu, oya moto mususu. Yo ba pièce nyonso ya ba moto. Na ba clé ba fungola ngo yango. Na machete kasi pas fanfa. Mais Azan Kaval, dans une moisi na ye. Voilà. Comment ni nyon sol? Eza ba moto. Qui ça? Ça va ça. Alembe. Par contre, la police a bengi population plus na sens ya coopération. Population Mbanza-Ngungu ils ont dénoncé ma bête, bato basa ma bête. Nazo pese exemple Misat. Soki na kanga Terminator, azai grand criminel, banda Kasangulu ti matadi. Alors ça la mabe on a ba viol banini ko iba tout ça, nanzela, pour perdre des routes. C'est parce que il y a quelqu'un a eu dénoncé de na landi na kangi Terminator. Soki na kangaki chorisho leader ya ba américain awa c'est parce que mutu ayi ko dénoncer à l'action na place azali na moyi to kangiye azana boloko. Soki na ko kanga bana ba soda en collaboration na chef SD ya GER c'est parce que ba dénoncaki to kotiti na quand to kangi bango bazana prison. Donc notre population ba dit ko dénoncer ba fêter. Ah oui, boende ezalaka la police asali musala kitoko yo pomba obotolaka batu ba moto obangi na yo sikoyo ngambu okimi osundoli manzele tala sikoyo manzele ndenge komi ko beta miso Sonia événement ya butu ya 9 au 10 oyo personnam géré akufelaki nde na yokozwa mutu moko bonne foi abi mutuka moko euta matadi eza opéré na Mbanza-Ngungu. Bamata bakita babaluka la mabele boyebi ke na préféra bino merci pour na confiance pe fidélité solo la plus ya mokola lelo ekomi na suka bopesa merci na Nida Baku azalaki na sima caméra ingénieur Mike Yann Mulamba na régie finale ekeyo.